Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien. Très heureux de vous avoir nommé, chers amis téléspectateurs. Salut, 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 salut. Nous sommes vraiment reconnaissants à Bandeko Nyonso. Oyo, Zara toujours là pour nous apporter attention à Bango à Italie émission Oyo Vérité en face. Parce que ça fait vraiment un bout de temps, aux 8 ans au Salangote. Depuis qu'on a commencé cette année 2020, au tournant on a noté. Et c'est ce qui fait que Bato Belé. Bazo Komelanga, Bazo Tinda ba message pour dire que Vincent, na sepe kana lo mo maman mo ebisenga lobby na nyonso zo sala biso na YouTube et lo relégui vérité en face des raté. En tout cas, ça m'a vraiment réconforté et je réponds aussi à cette grande dame au Komela Ginga que dites-vous que au lobby na pourtant on a monté mais puis Torotika jamais vérité en face parce que à travers cette mission nous avons travaillé. Dieu a fait beaucoup de choses dans le couple. Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie à Batou, dans la relation. Dieu a changé ma camouébélé dans la vie à Batou. Donc ça, c'est une évangélisation pour la mission. Nous sommes en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Alors, on ne peut pas s'arrêter aussi longtemps que Dieu nous accorde ces souffles de vie. Rassurez-vous qu'à chaque moment qu'il y a des cas, on est là derrière derrière la caméra pour que tu aies de façon que tu pour résoudre différents problèmes autour. Mais sinon, nous vous rappelons que la fois dernière, qui épisode de qui a des commentaires sur le mobile, situation où freiner ma mariage et la vérité au mobile bimisa. En tout cas, désolé pour vous dire que nous sommes là pour aider les gens à dire la vérité. Mais à la fin, notre travail, c'est pour réconcilier les gens de façon que zone ensemble. Mais quand nous sommes dans la limite, place au soukaka, nous n'avons pas dans la sikana et au yakena na souka. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais déjà mariage Johanesa Pena, mariage Moïsa, moi pas si peut continuer à exister. Pourquoi? Parce que il y a eu une relation occulte entre maman na Bukilo naye, ce qui fait que on ne voit même pas comment on peut encourager. C'est la mariée qui a ce qu'appelle à passer à moi pour me dire que non, il faut relouer à moi, mais on est un peu désolé par rapport à la situation là. Mais toye lelo par rapport à la situation où toye bi Angola, où il y a couple au Angola, où bah il expliquer biso problème au bazanango, où bah qui plutôt pour un problème bazanango pour un débat na bango. Nous tous nous souvenons de l'histoire de Ngelekaki, mais lelo bah il est pour nous donner une suite par rapport à la situation de Ngeza. Donc retrouvons-nous juste après Auto Yamba Bango. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avançons avec notre émission Vérité en face. Déjà, Yambi Nderonabiso, bonjour. Au Matsamiko Papa Jean. Dans ton habit, bonjour. Non, 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 non. Fais ça. Voilà. Yo lo barara, papa. Merci Mbakoulate. Bonjour encore. Ah, bonjour. En tout cas, tu souhaité bienvenue dans la émission Vérité en face pour une deuxième fois. Tout le monde nous a accompagné dans la petite sœur Nayo. Bonjour Yaya, au PC Micro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Hein? Vous allez bien. Voilà. Tu es bio parce que celui qui est moi Sima, jour où on a qui Bendabika, tout le monde a dit no bima na kanda par rapport à la situation qui comment on a que mbanto benge mbanda na yo akala parce que a botengi déjà pena mobali na yo malgré que moi na kufaki comment on a yé que alingi abala na ya na yo et ça qui au passe makasi et lelo obima qui joue na kanda mais lelo yé bino mibale na grand frère na yo ni ne lekina sima. Tout
solo like mais mon to beta fo wa ibisabino mais vous êtes content pour na monyo lelo za vous et ya na zanga kuseka sengo pour to solo bien na grand frère ça va topé ça papa Jean wapi tomoni lelo ye na ndeko na mwasi au jour on ezaki boité to koye bana nous ambiance ils en nini ya famille précisément de tokutana ki mokolo wana discussion ezalaki mingi pa ndeko na ngai parce que je moi mikolo depuis to na déranger peu trop na téléphone si. Mais dire to sali to bando discuter moke na famille surtout on to discuter moke na famille banda to zalaki awa je pense que discussion est le kanaki na petite sœur na mwasi mais to kendei na famille d'ici là bando benga ngai na yebisaki toza na famille tozo discuter problème wana yango wana lelo toye na émission pour to pesa na pesa bino réponse ya onyos to solo la ki na famille. Et comment on a eu déjà na ndeko na yo c'est que décision au besoin je pense que na tout une décision mais comment on a eu na yende bozale le donc isola c'est que déjà au biso to na besoin to se rassurer na que harmonie entre yo na petite sœur harmonie za malamu boza bon terme et famille peut botiki bango bien to tiki bango bien tout va bien problème ça voilà bon na retour na yo question même si na yebi mais eza ba ndeko ba tout la biso baza na posa pe ba yeba na moni yo moko na ndeko na biso moi aussi maman Karine bon maman Karine avant d'epa na bango ngapi na vanda epa na biso je sais que les deux amokolo il y a émission à Rosanga Teroya et aroya na koya na ngina tuna c'est-à-dire pour ça nga que depuis bokabana abolingo na bino ils en ont bien ça bien donc ils a qu'en terme quand ndenge to kabana kiawa ils a quand ndenge wana parce que na voyé le moment Karine na bisinga que ça fait un bout de temps yona beaucoup de temps oui nazala qui en famille moi ko kuta na ye penze zala ki namte ya na famille on bakanga ki pour que bobima libanda te ou comment bon omoni tango nga na kende ki pa na biso ye ake pa na bango na 8 ans omi na famille parce que na tika bango kala bambule belé to kuta na raté tant to ke na famille bakangi akuno pour to bando discuter ba problème wana et siko lelo ye pour lelo na ye na émission pour que to kuta na maman Karine na misu na bino pour que na pesa réponse oyo nazana ngona kate motema na ngai pour le mariage na bino. Oui. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que nazongeli ya na biso moi aussi boni papa. Aza bien. Bo sola une situation oyo. To solo la ina biso. Ya lo ba ini. Abai lote. Te na sens que libala ngo ezala te bon na on est talinga te mon bal ndem tolo banga te grand frère de foyer mtaloba aloba pas moi signé aloba pas nga te. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Torozo Atamingité, Maman Karine Aza derrière nous avons pris le soin à Rouloukaï Bissomoko parce que papa Jean espérait déjà qu'il avait organisé le Lo Awa. Aza accompagné na Ndekonaye, cousin Naye, ou Eko Mema Eko Tikaï Awa pour qu'ensemble, tout le gâteau Banini Toro aussi ça problème en mode. On se retrouve juste après pour que tout cotisaï. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Naza Nakatikati, il y a deux familles. Oyo to bengisi Nakati la vérité en face de l'eau. Là, s'il vous plaît, on peut s'en micro. Nous avons maman Nabiso, Karine, Toyambio, une fois de plus Nakati la vérité en face. Bonjour. Bonjour. Nereto Solaginayo Libanda caméra. Qu'il fallait que la papa Nabiso. Jean, c'est ça, non?
papa j'entends pour que mais kako yé baneni na si ça problème on a famille parce que ça y situation vraiment délicat ils ont ko déranger batu belé et les loto yé pour que aïssa ginga que azana solution moko alingi ya pesa yo mais sinon ça va ça va et au CP le lomonier parce qu'il y a zone on nga barenga mais na bi vérité que ça fait un bout de temps au monde on a souté c'est bon au CP le monae non c'est pas la calo ba oza ka tsamutima na o matsama micro ikolo non c'est pas la calo ba oza ka tsamutima na tomoni oza accompagné na ndeko na biso mobali awa tongi toyeba azanani poto yeba constituer na situation tozana awa bon aza ya na ngai aza cousin na ngai ya na yo wa ba cousin ayo ko accompagner na situation tozana ayo tika ngai donc opena donc presque ming o ngai ya yebaka ope ayinga na yebaka on a CP na na tokoza micro topesa papa na biso bonjour papa. Bonjour. Combo. Jean Bonis. Papa Jean Bonis. Je pense que na ko bandela ko limbo longo sumuke na direct émission boye. Ne to sola ki na OK, peut-être romon na ndiko na moi si amemi na cadre mo boyo peut-être eza moi si kana misu na yo, na peut-être sur aux occasions au tala mo to romon nango. Mais juste un rappel les alliés esika oyo comme il y a isanga na biso to benga ngo vérité en face. Vérité en face ezali isanga oyo to sangisaka batu. Oyo moto azana problème. Ata ozana problème ya ndenge nini ya nini ozana vérité mo bobomba na kati ya motema na yo et omona rande nini na ko bimisa ngote cadre oyo et facilita biso pour que moto avouer vérité na ye. Et au-delà de ça, to kena na étape ya réconciliation. C'est-à-dire sur les deux parties tout le monde qui est vérité bimi et les états sous partie mususu biso to lugana nini na ko réunir bango et pour que et tonga nzambe et qui est toujours liboso. Je pense que vous avez une situation ya cousine ayote oyo bayaki awa par rapport ya ndeko na ye ya mobali na ye balingana ki na Angola et ça dit que tant balingani il y a ko découvrir que azalaki ko bima na mobali ya petite sœur ya mobali na ye oyo bazana ye awa alors bayaki pona mama libala bayaki ensemble mais fallait ko luka ko joa pardon ya ye ko le problème mais un jour en tout cas il y a boyaki makamunyoso donc on le loto ye awa parce que bango balobi que bazana décision la bango ba jouer na famille concernant problème oyo na CP dit que ayeye morote ayena yo oyo zali membre famille na ye pour que ensemble tout le kato yeba conclusion la bango ezani ni plutôt yeba neni to suka nango na étape suka à travers ba conseil to zana bango na bitu so zana ndilo ba bakisa bon to ka bango balo le cha micro to ka bango balo ba bango te ba soki ni to ko soki sa makambo to donc to mettre fin à makambo parce que c'est trop ça nous dérange beaucoup. Ça nous dérange beaucoup. Même dans niveau de famille. Même famille, mais partout. Non. Et c'est la râle là. Voilà. Torolo ba mingité parce que tu yebina nos décisions na bangote. Papa Jean, je pense que maman Nabiso, Karine Azawa, accompagnée de son cousin, et puis tozana ndekona mosi awa, ba pasteur na ba maman baza awa na bande ko mususu. Donc toyeba sikoyo décision na yo ezani ni par rapport ya makamunyo sonenge l'équipe parce que ndenge ndekona mosi lobi ba décision yo sezo dépend de kana yo. Simingi Cordo. Ozo pesana no bande ko nyonso mbote parce que tant okoti boye na pesi bango mbote te. Na pesi bango mbote mingi na kombo na Yesu Christ. Je pense que boyebi bien que tozaki na problème moko awa na vérité en face. Problème ezalaki nga na lingaki mama Karine à partir d'Angola. Tant on a lingi en Angola na bando yeba problème na bangote. Mais toye ko koma wa petite sœur a lobby robala mwana mwasi ote parce que asala kindumba na mwana mobile na ngai babota mwana. Na mwana wana babotaka mwana kufa mais ebendaka bindondo. Ye na ye.
ya andimaki te ke nabala ye. Fin de compte, toke na famille, tant toke na famille, ye pe ake epai na bango. Toke na famille, tosololi tango ebele. Banda avant Noël, ti lelo toye kokutana wa nazaki na famille. Mais lelo toye kokutana, esengeli na solola na mama Karine na miso na bino. Boyeba ndenge ni tokendo solola kuna na famille. Tant toke na famille, Voilà. Oui, vas-y. tant na ke na famille, na proposer bango problème ndenge ezalaki. Yepe alobi na bango makambo ndenge ezalaki. Kutu alobi na bango que mwasi wana oyo alinga bala eza mwasi oyo azaki makango mobile na ngai. Abota na yepe bana. Banoko ndeko na ngai basi bazaki wana balobi okobala mwasi wana te. Nakobala mama Karine te parce que famille na ngai elingi te. Mais ceux qui mama Karine aza na pasi ponga mona memi yao so alinga zonga na ngola oli alinga sala eloko nyonso aza nango posa nakopesa ye parce que ngai moto na memi yawa nakotika ye maboko pamba te posa na ye nyonso ayebisa ngai moko nakosala o nyonso nakosala po napesa ye ata alinga zonga na ngola napesa ye ticket pour que azonga na ngola. Je pense que biso nyonso ne tozali awa so lingo bala mwasi oui aza décision ayo mobali mais ba famille peut ba intéressaka ba kotaka na problème wana parce que libala ezali ya mobali pamba te na mwasi mais za pe ya famille yango wana cordo lelo nazolo bango ouvertement ngai te mutu na boyiye eza famille na nga mutu boyiye. Mais baba la rapport na aussi plus sa famille te. Oui, baba la rapport na aussi sa famille te mais tango ko bala mwasi ovanda ni na ndako ba famille ba bando ya so ba moni kaka mwasi wana oyo absalaka mabe na kata famille nyonso ezana sengote alimbisa ngai makasi alimbisa ngai mingi. Donc suko yi en émission lelo eza po oya ko informer biso que libala yona mama Karine ekufi. Effectivement na ye lelo pona yebisa bino que l'émission lelo que ngai na mama Karine na ko balete parce que famille na ngai elingi te. Maman, pesa maman na biso micro. Yaya. Je pense que sera comme un niveau conclure boye. C'est que yo posa na liloba moko tchaki mago bando yebsanga que papa Vincent tikela ye mora ma décision aux etalinga iteza ba décision na ye. Mais ko yoka oyo azoloba na oyo loba ki jour na ikeka nde moroti. Donc quelque part influencer pe pour que famille mobimez à la contre libala na bango. Exactement bon pe ngo simba pe ka te. Monto abimana mobali nanga abota na mobali nanga abala ya nanga inga simba ka te. Inga simba te. Atani na ibisa ki on ataku na ibisa ki on batu te ataku na ibisa ka batu ingo ka simba te ingo simba te kota na famille na biso po azambo mama be otilo zara na kanda na ye oh ngazanga kanda na te sina limbisa na ngai na limbisa na ngai mais simba ka atakota na famille na biso. na kosambisa bino tawa to na ye ko zugisa su mutema na otema mama Karine mais eza décision bango bazwi o eza peut-être appuyé par batu mosusu biso to yaka awa te pona ko panza mabala batu mais to yaka na ko faciliter batu ba misa ba vérité bazana ngo et puis na sima to ba ne to réconcilier
Aux années Kambaloba par rapport à la décision là-bas. Un peu sur le micro. Ngena lobaka merci. Ngai na boya mbai na ngai te. Donc décision et outil pa na ye na famille na ye. Na koki oboya ngote. Afuta ni ngai te, afuta nga poani. Afuta na ngai te to lingana ki esimbite to tiki. Otiki no kabo. Non ça ni papa na ngai, famille boy. Est-ce que yo mo pe na ngam no luka ki ta famille te o so na bango? Bon non luka famille ndenge ni bonga ki bango ba sola bien bonga pe na so courage ya luka famille bon bango ba boy bon na ça na courage ya luka famille te non nzambe mo ayebi ye mo mutasenga to kutana na ye mo pe mutakaboli donc na ça ne loka loba te merci kaka na sera na ngale ndenge alimbisi ngai peut-être les équipes moyen mo esenga ki peut-être oya ko pour recevoir pardon na tout le babon tout que non tout positif on ta bon alors bon ezama bon nzambe pour na tie souci na façon nyonso mais esimbikati nzambe mo ayebi avant d'avoir intervention à cousin na yo na ngaki pasteur Sony a pesa moi point de vue na car pendant 2-3 minutes par rapport à situation tozana avant que na soit position ya cousin Aza sur place. Ya liboso na pesi nano mbote na libota nyonso ya bana nzambo balandaka biso tomona ina bango lisusu na 2020 par la grâce et l'amour de Dieu. Merci beaucoup na balandi nyonso kolandisa mape na ba message oyo bazotindela biso par rapport à émission oyo nzambe azwa lokumu. Soki tolobi tozonga na problème toza nango bandeko pasi oyo biso tomonaka pasi ezana pasi mususu ememaka délivrance na vie ya mutu ezana pasi mususu ememaka échec pe na vie ya mutu soki nakoki kopesa avi na nga mpo nazala molai te napamboli nzambe ndenge libalo esalemi te. C'est ça mon avis. Nga napamboli nzambe ndenge esalemi te. Nayebi ke plusieurs personnes bakotuna question mais pasteur aye kopanza libala bato te kabwana na mutu tango boza ba fiancé ke o kabwana na mutu tango bali tango bali mutu nde komaka mindondo ebele bible komaka ko tia loi nango na kati mais so boya na mutu tango boza na fiancé et nzamba akipaka yango te achango même paka nzamba chaka ka tango bali mutu nde oyo koboya ye donc ponanga na pamboli nzambe avio na koyiko pesa. Je suis d'accord na décision ya famille et kozala d'accord ezate pona na blesser sœur ni na encourager frère te tokeka na logique des choses. Tout à l'heure lobi libala basala ngo pona deux personnes te tolingana ka batumi balé mais parcours ya vie ya bato ezaka susu ya batumi balé te. C'est pourquoi tu as associé ba conseiller, c'est pourquoi tu as associé ka batumi susu libanda. Cela prouve que le mariage et salemi pona batumi balé mais parcours nango cheminement nango ezalaka ya batu nyonso. Donc les deux familles bazana pouvoir rebeller yako sala parce que papa soka s'imposer na keko pesa biloko ya libala famille balobi kende yo moko tango kendo pesa biloko ya libala na famille ya mwasi famille baza bamito saka bakolinga te mbali moko ayeka ye moko Melchisedek to nani ata Melchisedek to yebi ke c'est lui-même Dieu ako yaka te ayepesa biloko ya libala après miakei mwana na biso akena libota nini pour mutu nyonso akendaka na libota songolo. Donc voilà avis nanga, je suis d'accord avec la famille à papa. Et donc pour ne pas blesser la sœur ni encourager frère, mais je suis d'accord et ça juste ko fungola penzela ya sœur au lobby loko mo trop capital en passant nzambe ndem tasala ki schéma oyo afin que sœur basenga na pardon en face et vérité na bango pardon disons ba se dégager en face ba limbisana en face et ça parcours ya nzambe. Merci.
Merci, pasteur. Nanga inazo amuke pa ya maman. Joue un micro, s'il vous plaît. Toujours souligner le mot très capital. C'est vrai que les balles à Oyo, tu trouvais fondement la montée pour Isala. Mais le robisso, tout ça, la vérité en face, Isaka, qu'on a amené Moutalo, la vérité à Zanango. Et na souka faut réconcilier bat ko réconcilier bat zara te ke libala o ezala mais ko réconcilier bat za bat bazonga bien o ya biso to question to tout na rara na miso nzambe parce que nzambe soko sali mabe o reconnaître ka o sali mabe nzamba limbisa rambala moko. C'est vrai que cette femme a même pas si na foyer na yo o yo passa ba moment moko dur que peut-être ezaki soyi sous espoir te que mobali na yo le lobo rosa so ensemble ndako moko asala o pasi makasi. Ok, tu es toujours un peu de mitche peu place na autant se peut ton quoi agir car on est quoi agir. Mais dans moment où tu commis que peut-être mais où ça dit que tourner ti aka sukozonga na kati ya bande ya kanayo. Est-ce que vraiment tant aux yeux ça sukozanga la problème n'a été. Et ça rapport bon et les kanango kaka tout vraiment on peut se dire que Karina Roque le loi lobake mutu mona sala mabe na nyokola libala na ye na ngo bebisa libala na ye. De l'eau effectivement limbisinga. Limbisi vraiment naza muto na sambelaka na limbisi na ki mate ya mingi pa batu pa pasteur ba yebisinga ba teinga naza muto ma pe tonde na ba boy na limbisi carré na problème nete. Et que le lot pour coûter na nzela au PC bonjour. Non PC mbote to so la bien vraiment. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Je pense que nous, on l'a bien honté pour ces services, mais on a senti vraiment que pas là. Mon frère sur le micro, mais c'est Boni, Jean Boni. Étant que, parce qu'il a mis tu es la famille, aux grand frère, donc aux représenté situation sur les donc aux représenté famille directement. Comme nous avons parce que si tu as une conclusion, il y a besoin de te faire réconcilier et que Mouninga a un candidat que moi, je suis des balles et bébaka, et ça qui pour moi, je suis quand on a candidat, mais lelo, on s'est dit que quand on les a suscités, et tout comme une étape, il y a réconciliation. Et yo pour se plater, moi, on a bien qui liba la mort, qui n'a pas qui ne liba la mort, ok. Oui, que ils ont moi pota ils ont makasi mais koko na niveau to komi nino yoko ba qui c'est que grand frère. Merci. Oui, mais le moment de la réconciliation, ça m'a beaucoup touché. Quand la Bible nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis nous avons tout ça mais la grâce nous avons azarté. Vraiment, il passe. Et la Bible nous dit encore que quand vous tendez ma voix, non dire si ce n'est pas votre cœur. Prière au pasteur, c'est là qui avant tout bandawa et quand on a ma casse na motema parce que j'ai un problème et ça la rangaï et ça même la malédiction, blocage tout. Donc vraiment il faut qu'il y ait un voix en lelo pour nous avons que non. C'est là non papa parce que moi équation qui vous avez un problème? Oui. Problème en gros il y a qui nango ou problème ezalaka déjà bandakala katinangai mais na bombi comme je viens de dire que quand vous entendez ma voix non dire c'est pas votre cœur. C'est une délivrance pour moi et pour Karine. Mais aux autres temps, c'est-à-dire aux hommes tout ça, mais mais Satan est là pour nous tenter. Il vit au milieu de. Avant d'appeler la bisso, comme la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. C'est ça, non? Oui, très bien. Donc ça fait très mal. Alors, donc au cas où il peut s'amener les locaka, n'a la vérité nyoso. Bolobi redélivrer Karine. C'est très important. Donc c'est là non papa. Ngaza besoin na ça dit naza un peu moins naza ezole que moi mke. Je pense que présence na kati ya masolo tozo beta awa ezaki oye ko accompagner
Karine pour la situation on a libala. Mais il y a des solotés parce que ils ont espace où tu peux sabato la vérité mais au support de biso en pleine émission pour le barosan la vérité il faut obimisa. Mais na royo kayo na bandeli susu. Ozo pe ça va verset biblique. Ils ont la seko yebili lo banzambe. Parce que les Camerounais ils ont bloqué la malédiction tout ça. Yo muto yebili lo banzambe. Pourquoi vous préférez Karalelo alors que vous avez déjà muto falloir à la franchir pour yebili parole de Dieu. Papa, les diables rusés. Les livres m'a rusé. En tout cas, na sala tout. Na mona ba pasteur. Pour les Camboyo. Mais na kanga mutema. Alors, au moni occasion, hein? Sonza mabengi yo, hein? Do ebanaka. Hein? Donc na koko kanga mutema na ngati na sala ko pharaon sukindele ni ti. Maman. Et elle est délivrance en Ghana yo. Délivrance yo na ye. Bosa ba cousin non? Ba cousin oui. Omoni Karine. Olinga makasi. Olinga makasi Karine na boité ba séquence surtout au websa ngai na boité. Mais au fond du cœur, oyebi ongaza na ngote. Papa, émission ils a comme on dit. Vérité en face. Oza la likamoro bomba. Une émission vérité en face. Alors il faut na loba vérité on a. Et ça occasion pour ngai na loba yango. Karine. Na relateur hein pour comprendre bien. Boza no ba cousin de ni na comprendre. Obi aza cousin na boza neni. Ye azali mwana ya tata mwasi. Ngaza mwana noko. Donc papa na bino aza grand frère ya maman na bango. Bon famille propre. Propre. Yana nga vraiment yana nga. Propre. C'est quoi le problème ni les ont engagé na petite sœur na. Karine, tu sais. Tango papa na maman na bakufaki. Navandaki epai ya noko moboye. Na ilikuwa mukolo na ndako mobimba. Mais nagi na chérie na moko. Alors ya pas na ngai. Mais il y avait une cousine. Azo ya pas na yoto pas au vanda. Et pas na vanda ka. Donc chérie na ndako chambre na ngai bo. Pour nagi déjà aîné. Yanda mobimba ti. Donc na ko la tene baleki. C'est là papa na bino akufi. Papa kufi mama kufi na ko vanda pa ya noko. Hein? Alors, ba pesi na chambre. Alors, pour nagi mokolo. Mais na papa na mama kufa nzela moko. Papa faut faire maman après donc nagi donc isolé abandonné donc les gens ils ont pas naé alors chérie n'a pas entendu tout ça naé OK il y a une cousine alors ça là qui voyeurisme naé hein ceux qui ngazana chérie na ngai azo tala ndenge na ça tout elle voyait tout ça alors et peut-être qu'il y ait désir un jour avant nanda kuboya ya koti Nandaku na kati ndako bato bazala kité aloba nanga ki na sala ye ndenge na sala ka fiancé nanga wala papa nango nengo louche hein donc bizarre et j'étais épaté même ça dit bondo sa bolingo yona mwasi na miso bato mwasi na miso bato na kati ndako yesu azako kengela hein donner ba kengela donc je comprends pas nandaku na chambre bo sala na chambre mais yesu ko aller na place moboye azoko kengela biso quoi hein ko ala qui emporter na sentiment on ndenge na sala mwasi na ngata moi ça zo lela bon obi sentiment mou ndenge ça ngo nanda wa no ya papa leki no suki no na yo nanda kuna ngai na chambre oui chambre na yo oui za aider biso na chambre na yo bo sala makambo wana papa leki so azate bazate na mwasi na ye so bazate mais baleki ba ko sala bango na bikona c'est mieux que na bango mwasi na ngai mais oya ki na moi plus âgé à mwasi azoko tala ndenge biso to sala makambo nyoso wana et puis elle était emportée par les sentiments ndenge mwasi na ngata mwasi azole là ça bani boy un jour bon elle était venue na sala ndenge na sala mwasi na ngana j'avais trouvé ça louche hein bon au moni mwasi hein basi ba na ba système mo boye hein tant ozo bolika moto mso ayimba mo ka simbe na nzoto bon na sa mutu la chair est faible mais l'esprit est bien disposé hein. Alors, j'étais tout. Tant qu'il y avait un esprit qui m'était arrivé. Hein? Il me dit que non, oh, ça les a mabé. Comment on a tika qui?
on a tiki. Bon, dans le jour, et qui n'a mon ce sentiment, on va aller pour on a salé déjà dans mon équipe. Donc, dirait à soulever qui n'a pas été, à comme voilà, deuxième mois si n'a pas été. Donc, j'étais vraiment mouillé. Tangu na yoko longwa et pas ya oncle, n'est pas ya tante, na biso mo. Tante wana azaki ndepe célibataire azaki moka senanda kunaye. En tout cas, to développer des mambele ko bima, hein, ermoko, un restaurant. Bon, tout ça qui est très bien. Un jour, tu venais dans le salon. Tu à la télé. Bon, na mona ngulushi tante zo sim acha ba jena makolo boye bona kimisi makolo mais moko ati susu na modi magi non et comme le mususu hein. Bon, en tout cas na comprenait était ti et arrivé que na sali rapport na et puis c'était bimina tante na yo et puis c'était continuel, c'était pas et comment que moi si na ngai alors tante sangoza akufa tante sango akufa ti aipsanga kiana zemi aboti mwana ti na kolongwa wana azulanga ndako kofutela abina bomba secret ti elonde toza boye spoti ya kufi mwana ngwaza mon frère, ozo yeba mambolo ba, s'il vous plaît. Tata moi si ozo ba ya tata moi à côté donc quand on dit tata moi c'est que écoute tata na bino. Tata na ngai pesa za kovanda. Bana zemi après ayo bota mwana. Asana bomba secret. Mwana ngonde. S'il vous plaît, par où Katana émission, Katana. Gloire au Seigneur, sacerdoce erata-raté, jamais erata, je dis jamais erata, pe rutikala korate te. Bato balandara biso baba, mais pourquoi Père Konda lubaka ka sacerdoce erata-raté? Nangi juste koyeb solo moko, avec Dieu on ne peut pas échouer. Nabi avec notre Dieu on n'échouera pas. Tout ce qui se passe, tu peux échouer, tu peux perdre. Nazo mais ma maman, mon papa, mon a confiance à Christ pour te dire on ne peut pas perdre. Ba yini na yo ba telema, ba sangana, ba sala likopa, ba sangana bango nyonso. Sacerdoce ko raté te, peut tu échouer te. Nazo ko yebisa ndeko azolandanga sikolo que on ne perdra jamais. Peut-être chouette, bako sangana, bako bongisa, bako sala makita, bako sangana meko simbate. Na ebisi de kwa na yo chouette. Yoka, message au mukuse. Et ça mukuse kana yo ebisa yo. Dieu m'a dit ceci. D'abord dans le mois de décembre, na début à décembre, il y a l'année passée. Nzamba ebisa kinga bozo kota l'année 2020. Mais 2020 et kota na bino na ba problème ko za makasi mais nous à la fort na ba prière. Alors moi j'ai compris ce qui se passe. Mois de janvier se passe trop de problèmes que ça soit dans le monde mais en particulier dans mon pays, la RDC, mboka na biso promesse. Voilà tout ce qui se passe. Voilà surtout sur les réseaux sociaux. Tout à la makamno sur les réseaux sociaux. Le lo ba famille sur ba problème, le lo ba sa nzambe makambe belé, le lo ba musicien makambe belé, nyon se zo les cas. Mais tala landela très bien. Ce sont des prophéties PC Lubamaki. Que année 2020, surtout kebite tout le monde a pas problème, ou eko leka eko baby c'est makambe belé. Mais voilà maintenant. Nyon se zo salama, ba famille, le ba mort subite, ba problème tel me belé, makambe leki tel me belé, samina ba famille makambe belé. Mais il n'a pas tout moko. Comme Dieu a permis, ngana autos a la envie, to betelie maboko.
Comme Dieu a permis, ngana to solo la susuboye, tika nzamba zolokum, ko zapete. Gardez kaka place aux alliés quelques secondes seulement. Non seulement nous kaka les mains quelques secondes, mais quelques secondes. Moto ko benga. Azo kota na kata contact prophétique nzambo à l'écolo à vous répondre. Moi Dieu m'a dit ceci. Écoutez, moi Dieu m'a dit. Tant époque où makamele kito yene étape nzambo ozo kota février na 21 jours. Banda 21 jours de prière. Nazana 21 jours de prière. Nazana 2 bases de séances de prière. La maison du sacerdote, tozana kati à Bruxelles, tozana kati à Paris. La séance sacrée et salama entre Bruxelles, entre Paris. Ma comme minene zo salama nzamba likolo azo biki sazo délivré. Na bi place zo lando bi batika biso lonko kolate batika biso. C'est Dieu qui a permis Hollanda. Mais bien aimé, je parle comme sentinelle. Nazo lobaka lokola simple serviteur na yena ngal boso ndaku na yo. Mais benga, moni ba numéro oyo, benga na yo kaka. Loba prophète nga nazo benga yo. Botango ko benga, o benga nga pourquoi? Yoka réponse est simple. Comme Dieu m'a recommandé 21 jours de prière. Na 21 jours de prière, Dieu m'a dit de faire des prières pour des gens. Donc, aux en Afrique, aux en Europe, aux en États-Unis, aux en Canada, ngana sengo kaka sujet. Kopiange l'homme sous te pianga sujet. Si on a 4 sujets yoko pesa, yoko makambo salama. Oko comprendre que tu es devant un prophète. Oko comprendre que tu es devant un serviteur de Dieu. Il est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Moto zo la nangaka siko. Zala la première personne à benga Jésus. Nabi zala première personne à benga. Oko comprendre que tu es devant un prophète. Ngana zo sale mission pa nangana ndako. Non, ça l'émission. Mais Yozola n'a pas n'andako. Fais cet acte de foi. Benga na numéro 1. Le prophète, je te suis en direct. Cette maladie, ça ne va pas. Qu'est-ce que ton Dieu dit? Ça la devoir, wana. Le prophète, maladie, on a comprendre dans qu'est-ce que ton Dieu dit? Jésus. Yoposo la prophète, problème est lequel biso. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça la devoir, wana. La Bible dit, il est celui qui révèle ce qui est profond et caché. Makambo za caché. Nzambe na likolo a révélé rango. Makambo bomba mi nzamba lobaka. Tile lo basakol bazali. Peut-être yo pense à prophète bazate. Bazali tile lo. Et Dieu continue à parler. Nabi Dieu continue à parler. Kaka nirozo landanga. Nzamba nga révélé pas son makabebele. Écoutez, cette révélation t'amènera la guérison, à la délivrance totale au nom de Jésus. Donc celui qui est malade, quand nirozo landa soit téléphone composé aux en France, aux en Afrique, composé kaka numéro en Afrique. Le allo prophète. Nena mona nzambe na lobini. Parce que na 421 jours de prière, na aussi 121 jours de prière dans la montagne à Paris, na so prier na bandeko. O ba ko ta Bruxelles, ba ko kita Paris to bondeli. Et na Bruxelles to za na veiller. Ninga yebisa mutu moko nzamba lola abongwanité. Nzamba lola asala kati lelo. Banda na ko benga na tiki lota obenga. Loba prophète. Lobakali loba moko. Moi je vais juste prier. 21 jours nzambe mtape singai. Mais pona yo pesa na requête. Babone na biso nyonso ya la voix du peuple. Ozolandanga en direct. C'est votre pasteur. Tinda requête, le prophète au prier ensemble. Osa abonné na kata la voix du peuple. Par Vincent Chilouzi. Zamba Pambola Bino. Envoie ton sujet. Prions ensemble. Baneko la vérité en face. Bino tu la vérité en face. Blanc le tribunal. Bozana biso. Envoie ton sujet de prière. Le prophète et prions ensemble. Nous allons prier. You posa quelque part. Le prophète au prier ensemble. Place au jour là, le prophète au prier. Moi, mon devoir c'est de prier pendant 21 jours. Yon habite au ça 21 jours. Envoie seulement ton sujet. Là où tu es. Likamo zanango pesa. Nous allons prier. Zamba salel konase amonayo. Nabi zamba salel konase amonayo. Bible le baneko ke nukuluka basali nzambe. Frère, benga, maman, n'hésitez pas d'appeler. Nabi benga. Tant que zo benga, dans sa prière en direct, toi envoie ton sujet, moi je vais prier. Tant que zo benga, zo kote en contact. Cette prière est prophétique. Nabi, cette prière est prophétique. Envoie ton sujet. Moi, je vais prier. Penako, quand tu as la service sacerdotal, il y a prophétie. Donc, il y a une prophétie. Tu as dit, yo kanaka. Tu as la devoir, on a péché en gros. Tu as dit, yo kanaka na bango.